mwana nelaka akufaka te sanki asimba bilaka bilaka oyo nzambe aloba na ye suka kosimba. Bote na bino balandi ya Zoom Congo Plus na émission na biso yo catholique toyelelo kolobela na o Italie. La vie est un combat. Via moto ezali bitumba. Bato mingi bazali ko réussir te dans la vie parce que bazali ko banga ko affronter la réalité. Oyebi balobaka eloko moko na mokili pona kozwa rose il faut kondima kunyata ba épine. Même miel pona kozwa miel dans la vie il faut kondima kozala piqué na banzoi. Bato ebele ba congolais ebele beaucoup plus balingi komi pesa te na koluka vie balingi facilité deko vie eyaka na facilité te vie il faut au mériter. Celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Bonnet ewa kokuta na ndako te ewa koluka na ndako te. Bible lobi celui qui ne cherche pas il ne trouvera pas non plus. Oya ko beta ne ba ko fongolela ye yo ozo beta na place nini yo ozo luka na place nini ndeko mobali ndeko mwasi okokanga bandoki na kata famille. Tandis que yonde ndoki ya vie na yo yonde omilingi te yonde olingi komona avenir na yo te ezala meilleur. Oyebi tangu tozokola oza na bandeko na baninga nzinga na yo il faut otalaka pe avancement ya bandeko o bazali pembeni na yo baninga mingi yo okola na bango lelo mingi ba voyageur mingi bazali misala mais yo ozali ko demeurer toujours na condition oyo oza wana pona nini oza kobanga ko affronter la réalité. Or, tant na kolba que la vie est un combat, même elamba on a lati na nzoto zali kolakisa déjà que il faut ko affronter dans la vie. Vie est kana PTT. Ba o nyos lelo ba koma ba to minene, ba koma ba patron, ba koma ba PDG, ce qui a betelio parcours ye aleka na ngona la vie ndeko okondimate. C'est pour cela musala ya pamba na mokili ezalité. Mingi lelo bakoma ba PDG mais aleka na kosala kisirage aleka na ko sokolela batu ba mituka aleka na ba kosala kiboyi parce que musala ya pamba na mukili ezalaka te. Congolais yo kanga mala toli oyo ezali pona kopesa biso ba congolais courage ya ko affronter la réalité ya ko affronter la vie bonheur grâce nzambe atango kati na yo mais soki oyebi ko exploiter o nzambe atango kati na yo te oko vivre jamais bolam o nzambe bongsela na la vie. C'est pour cela il faut parfois à chaque fois chaque année toi au kota osalaka évaluation examen de conscience pour na vie na yo omituna nazalaki na âge nini lelo na komi na âge nini oboti parfois bana ozata na baleki mais vie na pourquoi ezali ko s'améliorer te mingi lelo bakomi ko kende komiti kana kat na ba église en pensant que solution ya kobonga na vie na ye ekotaka na ba prière. Non, par ya nzambe ezalaka par pe ya mutu ezali par ya nzambe ezali ke tango yo obondeli osambeli nzambe a disposé bato pona ko mema lipamboli na vie na yo mais par na yo ezali nini ya ko bima ko kende ko luka ko beta ba porte na ko bima wana ne nzambe ko kutisa yo na bato bazali na kamene lipamboli na yo. Voilà pourquoi mon frère ma sœur ko kanga mabo côté o condamner nzambe pamba o condamner ba pasteur pamba o condamner famille pamba nzokande ndoki ya vie na yo moko eza yo moko parce que olingi ko travailler te olingi ko lukate bima kende ko beta ko lukana nute o sala musala ndenge yo kanisaka ke non nga il faut na banana musala na niveau moko boye musala nyonso et memalaka mutu le fouti. Aujourd'hui première partie sur le combat de la vie. Restez branchés, abonne-toi, partagez conseil au nabandeko et kosunga bate belé na sima. Bon restez connectés, ceux qui ont CPD pour comme la biso, nous sommes là pour la biso. Merci. Akufaka te sanki asimba bilaka oyo nzambe alo